C'est que au pasteur Denis les Salouba, d'autre part il a raison. Les gens ne sont pas vrais. Bazo tambola ba mascarade, tu vas te rejoindre kaka makambo. Oh yo le bim mensonge na kati. Maman dada, ceux qui mutalimo amina que toza batama bomba bino bondi matende. Ne comprends pas? Mutalibo amina toza batama bomba bino bondi matende. C'est que yo muto normal comme ce qu'on a problème. Ati ba tata to koute évangile. Parce que on a zuka ba tata ni ba neko boma. Donc ba tata ndi ba bomi église. Yango moni bokesen eza tellement donc na niveau nyonso. Pour les bomba kuta lo confesser que toi bato ma boma. Personne total tout le monde kazana liboma. Ami longola po ya za muta vérité. Tami longola te. Lobi net na landa maté ya na ye alobi oh bato bazo comprendre te nazolo bakaka vérité excusez nga papa pour na terme. Est-ce que comme la libele ya mama eza mabe ceux qui na lobi bongo na lobi mabe ko loba vérité na réseaux sociaux eza mabe na maté ya na landa ke lobi na cher. Maté ya lobi ya l'étranger. Soki muta liboma zolo baketo za liboma bondima. Azo ça la preuve ya folie. Si vous avez un musunde baba hypocrite. Il y a 60 ans de bêta bou. Est-ce que vous avez limité à tous ba Poutine? Ah bon? Na l'église. Ba Poutine na l'église. Ba Poutine ba sali ba Satan 3. Oh. A Robert Satan de lelo. Satan 3 lobby. Oh kuna aye. Mais yango vino ezaka bitumba. Vraiment. Non, il a fallu combattre le péché. Non, c'est normal. Musicien mo kila bengi bandeko na ba collègue na ba beta musique mondaine. Pasteur Moïse, il est musicien chrétien. Pasteur. Musicien mondain bengi bandeko na ba beta musique, c'est pas un problème. Tant papa zalaka na bon moi, il est azaki musicien. Papa ko permettre le rabongo salema. Alliance forcée les tata ezola gisat. Non, c'est moindre des choses qu'on souffre, il y a pas ces athées. Et ça, le roi Bazou, il devait mettre sa musique à Mokili. Ah, on a fait qu'il. Promets ça. Bon, on est à Nzambe. Et tout le monde qui est riche, il y a Balukingala Boutou et Simbite. Bon, on est à Nzambe. Il y a pasteur Moïse. Et ça, c'est mon moyen. Teze Nzambe, teze Amuto Tangi, Nzambe Muna Yeza Nzambe. Aboua Kende Yesu Libanga. Mais Balukinga Simbite. Donc, par Kanga, Bongo Yesu. Bazaki le Kosambongo te. Bazaki ben pidicté. Deux armes oyo bon église le pas batata na biso yango wana. OK. Bazana besoin de vivre la chair. Ko s'appelle sans souni. Ko luka ko zalami tuka ko tonga bandaku sans que nkola pesa bango mandat ya tonga. Ba weleli ko luka basi ko tika basi bango babalaki. Place ma bébé yango wana. Donc pour ça ya nzoto nde bomi batata na biso. Depuis Banda, par exemple, des solutions des hôtels et Banda. Et s'il attendait. Ils ont combien? C'est pas normal. Ça, c'est faire perdre les enfants de Dieu le temps. Vous comprenez? Au problème, il y a qu'on combattre. On combat le péché par la parole de Dieu. Ça signifie en mettant en pratique la parole de l'Éternel, le péché sera combattu. Merci beaucoup, fidèle internaute de Dada International Télévision, très cher abonné. Le plaisir est pour moi. Babinonde Boza et belé partout dans le monde entier. Les compagnons de Dada International, jamais sans vous. Baoyanga ya motema ya kati ya bolingo. Bala la rananga bala mukaralanga na lingrabino partout dans le monde entier. Sika bozali wana na moni Nathalie fi et wana na moni maman Nathalie Fikipo. Kombo no yenga lelo na kwa kaka maman Nathalie Fikipo ya papa Paul Fikipo. Bah bonjour Nabino Sika Bozali, na moni copine nanga Nathalie Capita en direct de London dans ce jour à Kinshasa et mes coucou ya Sam Kunku en direct de Kinshasa déjà donc Babi London les amis colo et séjourné na Kinshasa pourquoi pas la dit Mabila ma deux fois rasta américain Balobi deux fois rasta américain la dit Mabila ma je te sali RK de Bruxelles mon pote mon ami Yalbi Bobenganga les René Cavassel est de nous. Je suis avec l'évangéliste Elonga. Il a toujours été le nôtre. À tout moment, tous on a besoin d'ailleurs. Lelo pena choix na biso, tous ces portails qui est pas naé parce que c'est un homme de Dieu. Au bato belé balinga mingi, ba respecta mingi, atambola kanako même Nzambe ti lelo. Donc, nanga kito solane concernant l'église d'aujourd'hui. Kala to eba kindenge église ezalaki, lelo peut to comme mon église ndenge comportement ya église ndenge komi
vis-à-vis ya banzimi comportement ya basali na nzambe oyo ezo honorer penza makasi te yango na baito solo mpe na l'homme de Dieu toyeba eloko nini oyo ezo sala église échanger comportement ya basali na nzambe échanger surtout que depuis internet et tokomona église autrement or que toyebi que réseaux sociaux ezapé moyen oyo canal open nzambe ate to occuper ko évangéliser muto pe à travers Tom Soudada international soka tali évangéliste elonga ayoki eloko moko de la part du Seigneur a occupé ko bongo la motema mais le commis et kendaki et simbaki lieu de lieu à ba place oyo ko solo là ko répondre ba compte à rendre nyonso ezoleka sur les réseaux sociaux. Bonjour papa. Bonjour maman Dada. Bonne santé. Ngolo nzambe ça va, nzamba sali bisongolo ki mezali. Surtout ça. Les compagnons de Dada international babi évangéliste elonga mona na lisusu te aboyi biso boye pona nini. Non nazali santé tungisaka alekaki na ba opération mi balé. Mais Dieu a fait grâce, ça a été bien passé. Donc, comme je suis maintenant en forme, donc voilà. Nanette Nombele, en direct de Toulouse, Fortuna Boulet dit Balobi, ma fille chérie, Fofo de Belgique. Tout ça déjà dans l'homme dédié à Rosine Kankou, Babi la maquilleuse de luxe en direct de Belgique. L'homme dédié aussi, je te salue, Murphy Bolongo, je te salue en Belgique. Pourquoi pas ma fille la plus polie? Samon Tabolongo en direct de Paris, ma grande famille en direct de Belgique plutôt. Papa lelo tongeto solo la natam na biso on a siégé on a pona qui a église ya lelo donc l'église d'aujourd'hui. Tout le monde nous met campé comme on a église ya kala ou ya basal nzambe o ya kala. Il y a église plus de réveil na oyo lelo oyo tozo mona na ba pasteur plus il y a ba réseaux sociaux. Je ne sais pas tant que l'homme de Dieu yo pozo mona constant moko boyo sali déjà na tango ya kala ba papa biso ba kelani ba papa na biso ba idina bala na église lelo oyo réalité to comme mona nango par rapport ya réseaux sociaux. Merci beaucoup maman Dada. Ce qu'on vous permettre dans la prière et que sunganga pour na lo nami lo belate. Éternel Dieu Jésus-Christ de Nazareth, merci pour la grâce, merci pour l'opportunité. Nous voulons parler de ta part. Seigneur, au sujet de ton église, ça signifie au sujet de ta femme, parce que c'est toi qui es l'époux de l'église. Si tu as sa inspiration, au Chamaloba, ou et éclairé par le nom de Jésus-Christ, nous avons se prier. Amen. Amen. En fait, différence des Amakasi, c'est une des Amakasi. Au monde à l'époque, l'église est qui groupe de prière, groupe de prière, mais en réalité, groupe de prière, ils ont déjà église, parce que l'église est liée à la famille de Dieu. Parce que mon église cette famille là comment on a quatre libota ya nzambe de Christ alors depuis papa na biso tamboeluko ki papa na biso kelani Alexandre Edina Mouza Edina bala et bango bazala ki na vie ou bien la sanctification. Dans la sanctification, il y avait plus la puissance de l'Esprit de Dieu. Et puis, bazala qui n'a esprit à sacrifice à cause de l'évangile. Seri bazoemba mema kolo kolembate. Bolinga te sango malamu esakolama. Seri wana. To côté à vérité. Donc, évangile il y a qui a vérité sans la paire. Il y a qui a mélangé. Tandis que c'est on peut Satan zala qui naï. Ba demo bazala qui na bango. Mais bango basala nzambe s'intéresser na ba demo ti. Ba s'intéresser qui na Satan té. Mais ndenge ka Satan zo ko mokiliser évoluer, Satan pas bandi ko changer la technologie. Abandi ko faire évoluer technologie satanique naï. Allez, avec le temps et ko makana tamoko rupture et au salement. Entre l'ancienne église et l'église où Israël qui est ilelo. Donc, l'église d'aujourd'hui, ça signifie église ya lelo et bandi na bisoté. Tout ça, ba grand frère, tout coûte na évangile. Toi, na quatre ba tata, tout coûte évangile. Parce que on a vu que ba tata ni bande ko boma. Donc, ba tata ni ba bomi église. Yango moni boké c'est eza tellement donc na niveau nyonso. Boké c'est nezali. Voilà, papa olobi eloro moro batatande babomi église. Na lingi na yeba non batata wana eza banani et puis babomi église ndenge nini parce que kaka tout à l'heure yo moro uti kolobake na série ya ba Edina bala batambulu koki ba démon ezalaki diable ezalaki mais conduite na bango ezalaki quand même o ezalaki ko honorer nza. Bazaki loko sambongo te. Bazaki ben impidique te. Deux armes oyo bomo église alelo pa batata na biso yango wana. OK. Bazan a besoin de vivre la chair. Qu'on s'appelle sans souni.
koluka kozala mituka kotonga bandako sans que nkola pesa bango mandat ya otonga ba weleli koluka basi kotika basi bango babalaki place mambo bébé yango wana donc pour ça ya nzoto nde bomi batata na biso tant que ozo sambela papa muta okotonga ndako te akosomba mituka te akolata bien te akotambola ba téléphone à short kozala nango ezepekisa meli biso te mais zongo pa ya nzambe est-ce que il faut na kosa pona zwa est-ce qu'il faut appeler ça professeur le kuta ponazo? Donc si je comprends aujourd'hui, le mensonge est dominé dans la catégorie. Mais la nature satanique défend dans la église. Okay. Parce qu'il n'y a que de mensonges et des mensonges. Nous allons rougir l'église. Maman dada mouta ko saote. La vérité n'est plus au sein de l'église. Les hommes hommes ecclésiastiques donc batoya ecclésia bazali suna katsa bosolote. D'abord sur leur propre conscience. Donc le roi Ngamo n'a confiance tangate. Consciemment je sais que je ne suis plus dans la vérité. Bango bazaba niveau on a ba yebi ke ba suna katsa vérité te. Le roi bazali suna katsa vérité te. Ndo moni ba komi la difficulté à faire communiquer la vérité. Na katsa évangile, ba oté sous la vérité te. Évangile a kalabaté so potote. Ba te so lisumu. Est-ce que le lisumu était amaka? Le moment où il y a une malédiction. Ok, bango baba homme de Dieu. Qu'est-ce qui manque une malédiction? C'est histoire en là. Depuis Banda, par exemple, des sont des hôtels. Et Banda. Et si l'attendez? Ils ont combien? C'est pas normal. Ça, c'est faire perdre les enfants de Dieu le temps. Vous comprenez? Au problème, il y a combattre. On combat le péché par la parole de Dieu. Ça signifie en mettant en pratique la parole de l'Éternel, le péché sera combattu. Or, c'est le péché qui est la source de la malédiction. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Or, la mort peut être physique, la mort peut être spirituelle. Voilà. Dans la spiritualité, ça touche tous les domaines de la vie. C'est là où les condamnations, les liées, et où tu es mis dans le péché. C'est aussi qu'évangile a recondamné le péché, quand il s'est battu à sanctification dans le Seigneur, tu combattre. Est-ce que prière, il y a moto tala moto ça na boloko akomi bimisa faut pas bimisa iti parce que combat spirituel on va bundaka ba biso tinda moto yo moto tinda moto ana moto te azala on démoniser moto tinda ngonani parce que moto ko bima katsa moto pour que ça musa zali moto yo tipa moli mo centre ce qui moto azali habité par l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu habite à la personne. Cet esprit-là, bah, en intimité, il n'est pas frustré, tristesse. Il a la possibilité dans leur amitié, dans leur intimité, il y a quoi routine de moto, selon les motos sengaye, pour tumba. Parce que moto yé moko démonisé, moto yé moko na katsa lien, bon le bané tinda moto faut lien na katana. Et katana ndé. C'est que makamo au pasteur Denis les saluba ya ba mankyo na wana d'autre part il a raison. Les gens ne sont pas vrais. Bazo tambola ba mascarade tu vas te rejoindre kaka makambo oh yo le bim mensonge na katana. Maman dada, ceux qui mutaluma mine que to ça batama bon bon di matende. Ne comprends pas? Mutalibo mo mine to ça batama bon bon di matende. C'est que yo muto normal comme ce qu'on a problème. Pour libo ko talo confesser que toi batama bon. Personne total tout le monde est casé liboma. Ami longola po ya za muta vérité. Ami longola te. Lobi ndet na landa maté anaye alobi oh bato bazo comprendre te nazolo bakaka vérité excusez nga papa pour na terme. Est-ce que comme la libele ya maman eza mabe soki na lobi bongo na lobi mabe ko loba vérité na réseaux sociaux eza mabe na maté ya na landa ke lobi na cher. Maté ya lobi ya les 30. Soki muta liboma zolo baketo za liboma bondima. C'est que basangani bato. Azo ça la preuve ya folie. Soki bato baboma musunde baba hypocrite. Si vous avez la vérité à l'iboma, kende tozawa mituna biso ebeba. Talba vina biso to salaka. Bino bozo menga na ko vito salaka. Si ko nenga aolo ba vina ye, te atikate. Nenga gloire à Dieu. OK. Ozana ba affirmation, gloire à Dieu. Lokola atika ba viwana. Il a fallu à biso Jésus. Aroma no l'accès ba bêtise te. Ba bêtise wana e so biso ne lote. Tant que Luka bato abimana kati ba assemblée au pasteur na bango bazana ba viwana c'est une bonne chose azo longola libota na kati distraction ama bango wapi pour sorezani ba péter vraiment donc allez-y comprendre que il fait partie de la liste de papa ba bomi mboko ba bomi évangile il fait partie de la liste de papa oyo ba sali ki église kufa et d'ailleurs yemo ka sa loba yango
que ceux qui Congo koufi nous les pasteurs tous faire partir. Parce que Joseph Kabila a une personnalité juridique. Époque bango baza na un succès. Tant que bango zoyo kana ba miracle et zoyo kana ba campagne ba croisade. Mais na ba âme ba comme bango zoyo kana parce que ba gagner ba âme te. Oh, ba gagner ba âme belé. Lelo ba église bando tonda nani. Bon lelo baza ndeni. Ba âme baza. Baza na ba on peka ba o balanga. Te, bobi e belé belango ezaka. Mais dans l'église, dans la destruction des hôtels, les gens sont toujours pleins. L'église est en narratif. Bon, on a Sendoué. On a Sendoué. Et pas il y a Pasteur Sony. L'église est pesante. Bah plein on a Zéakak. Poani. Yes, c'est l'actualité. Merci quoi. T'es allez-y comprendre. Bibi lobi na biso boy. Si injuste, on a Ecclésiaste chapitre 3. Verset 20. Si injuste se détourne de sa justice, il fait ce qui est mal. Je mettrai un piège devant lui et il mourra. On ne parlera plus de tout ce qu'il a pratiqué comme le bien. Ça signifie tout le bien par lequel la personne a salaki nango ou a salaki a il bossa bat. Et quand on a passif. Donc tout ce que papa n'a pas salaki comme la grandeur. Combo bazalaki nango, personnalité bazalaki nango, le comme na passif. À cause il y a détournement, parce que détournant vers la parole. Batika lilo banzambi. Ozomo na lelo a multiplier des stratégies au bande ko batika ki kuna. Aye nango lelo. Maman olangi tango yaki na combat spirituel. Voilà. L'église bango lelo c'est pas kana kata combat spirituel. Ba comprendre que maman nga ça plein pour batbalingi na obitumba. Kongola lingi na lilobate alingi ko swana. Kota na bombe, so ya 60 de beta bou. Est-ce que vous avez limité à toza ba Poutine? Ah bon? Na l'église. Ba Poutine na église. Ba Poutine ba sali ba Satan 3. Oh. A Robert Satan de lelo, Satan 3 lobby. Oh kuna aye. Mais yango vino zakaka bitumba. Vraiment. Non, il a fallu combattre le péché. C'est ça la solution. Okay. Donc ce sont des pasteurs oyolelo église et eux se retrouver. Voilà. Le message clé pour l'église est ça les sous-souté. Yango moni église à lelo et ça m'a bé koleka yakala. Le soki yeso yaka ki n'importe batata na biso kelani, n'importe batata na biso pena ba exemple adina bala, ba ami bene nga baza sauver. Ya lelo na internet oyo. Ba ami za sauver. Bon, on a sauvé sur Bazani. Message Zani. Exemple, il y a foi. Foi, est-ce qu'il va taire à la foi? Est-ce qu'il va expliquer à la foi? La foi, c'est quoi? Parce que la foi doit être accompagnée par ses œuvres. Parce que la foi ne sauve pas. C'est les œuvres de la foi qui sauvent. C'est les œuvres de la foi. Moi, ça, c'est qui n'a pas dit. Ma pose qui acte au Simba. Soit Simba qui te foi n'engesani. La foi ne se limite pas. La foi ne sauve pas. Il a fallu poser maintenant les œuvres de la foi. Donc la femme avait posé un acte de la foi par rapport à ce qu'il a fait comme foi. A posé acte dans le sali qui a sauvé. Donc ça aurait aussi me l'ambaye souté. Foi ça qui n'a pas ça les côté. Souvent baté arabi so foi, est-ce qu'il va l'accès arabi so ba acte? Les œuvres de la foi ba l'accès arabi so. Non. Merci beaucoup vraiment. Message est tellement fort. Il faut avoir oreille, oreille spirituelle pour comprendre en gros. Parce que le oyo, peuple de Dieu et Ezo se plaindre à tout moment concernant le comportement de bino. Papa na biso batamboliko comment on a bango na sex tap. Peut-être bazara na vient au divorce, ça divorcer ba se remarier ka. Bon vient au divorce pas se remarier zaka. Pour aller le passer bango nyonso. Bon, na ti bango nyonso ça signifie sur le plan majoritaire. La minorité existe aussi. Bah cas exceptionnel les ali nango. Mais sur le plan majoritaire, qu'est-ce qui fait que bango va divorcer? Comme si ça les va choix madi. Bango nyonso. Si comme ça nzambe amisa la choix to nzambe ça la choix. Donc c'est que bon basale ba choix na bango siko nzambe basale bango. Nzambe c'est bon péka choix té. Basale be choix mabete. Et ko bonde sala ki ba kende libanda ba créer ba maman so banda ko problème. Vraiment. Ba so ba ki passe à ministère na bango. Na abondance ya ministère tant au ministère mi ko futa bango li souté. Ça c'est de l'ingratitude. Vraiment. Mais le lo to monaki parlant ba makamna na divorce ya ndeko na biso ya pasteur na biso mai kalambay. To moni la sœur et le Peniel
azongi à reconnaître azongi linzambe andimi siko Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne sais pas tant baïbana qui n'a pasteur ti azaki moi c'est pasteur. Ayebara Jésus-Christ était to ezalaki ndenge nini. En fait, je ne maîtrise pas vraiment ma Kambwango bien, mais au moins ce qu'il y a sauté, donc il faut des osons en plus pas pasteur. Bon, il y a des osons pasteur, osons na moi ça me pagano. Nanda ko bando ibiseni. Soit azaki apengwa ki kaka. Ce qu'a pengwaki azongeli nzambe za malamu parce que nkola lobi na lingete moto mabe akufa na kati mabe nae. Donc voilà. Voilà, pasteur, le tolanda uta kolanda ba confrère na biso bazara ba libanda mboka ba yambaki pasteur Moïse, c'est un homme de Dieu auto respectera mingi, alobi eza mabe tendeti wenge ko ya ko beta na église ya Bethel. Na ebité to fanda kina mwa bato. To fanda ina bato, bato msuba mona mabe. Bato msusu balobi te baza bandeko na biso Bible lobi to tika akufa yipo na bato amabe bangonde kutu fo ba ya église to msusu ba yeko yemba ba msusu ezala sauver par là yo komona ndenge nini non c'est normal musicien mokila bengi bandeko na ba collègue na yo beta musique mondaine. Pasteur Moïse il est musicien chrétien pasteur musicien mondain bengi bandeko na beta musique c'est pas un problème. Tant papa zalaka na bon moi il est azaki musicien papa ko permettre lo bongo salema alliance forcée les tatate et zo la gisate. Donc c'est moins des choses qu'on souffre, il y a pas ces athées. Et ça le roi bazu il débat sa musique à mokili ah wana fikini promets ani. Bon wana za nzambe. Nzamba sabima kala kenda kala comme ko ba fi ba kotsaka pantalon ba boaki foulard. Moko nzamba bimaka kendaka. Ah bon? Ouais. Deutéronome chapitre 29 verset 5. Moi ça roula tellement mi balite. Moi ça roula ta pantalon a osala na abomination iboso nzambe. Viens à la pétage, je ça rabi boire l'on la foula, l'on la pantalon l'église et ça a plein. Et ça l'a plein. Parce qu'au bénéfice à plein années. Entre Yonan Zambé nani quoi a gagné. C'est bien Batubaya et Belé. Mais il faut y a quantité, il faut créer qualité. S'il n'y a pas la qualité, quantité dans la tinate. Donc voilà. Donc ce qui concerne Robert Akuna est anormal. Et c'est normal, et ça qui est et ça lui ont mérité ba concert à Bongo Betama parce que lui ils allaient très sain en tout cas musique ensemble gandé muteko et ko ya pona parce que tout ce qui respire loue l'éternel alors yango roya ko yema nzembo ozembe la basi ozembe la mokilo ozembe la mbongo ozembe la nature nzamba ozo lokumu na katité donc place comme ko pesa déjà Satan place mbasi place ceux qui ba yema nzembo par exemple ya nzembo ko na ka musicien mo ka yimba lobi et sika nzamba zo mbela osala yo et c'est ce qu'on appelle ça Angelo Bani à ta place en ngonzi mo nzamba tambola makolo ngulu au moins à niveau idolâtrie nzamba longo la sandale éternel Dieu le créateur a longoli sandale et ça bisko nzamba kela moi simo boy moi na moi ça tata maman bango bana mokili babotai mais nzamba zo skota juste ka ba compliment beaucoup misaka maman on les adoration les adoration parce que musique nzamba bongo yo beta sko soit disant na temple o nzamba zalaka nzamba kumisami. Donc ils ont ma bé kotambola ndeti exemple yo za pasteur boy kota quitter le monde Bible le surtout les tasani mona bangote. Ah bon n'a pas ça verset 2 Jean chapitre 1er à partir du 11e verset 2 Jean 1er 11e verset jusqu'au 12e oya kopesa bango kutu mbote oya kopesa bango ka mbote à partir na bien na bango 1 Corinthiens chapitre 5 pédo wapi Te, 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du 9e verset, il y a 11e verset, tu as 12e. Mon doctrine a démon, non, non. Le problème, ce n'est pas la musique et le texte et la mélodie, mais c'est l'esprit qui accompagne la musique. La musique, on va accompagner l'esprit. C'est là le problème, ça se pose. Bon, on a un nzambe. Il y a pasteur Moïse. Et ça, c'est mon moyen nzambe. Teza nzambe, teza muto tangi, nzambe na yeza nzambe te. Abwaka ende Yesu libanga. Nzambe nzambe ezala ndeni papa. Talatina ngai nalingaka kolo ye. Kolo tika na yembela yo. Kolo tika na kumisa yo. Ozo kanze bandi kolo tika nga na kumisa yo. Amen. Mo santo sali nzambe. Donc par nanga na kata musique ezate zande par na yo. Mais ba lookinga simbité. Donc par kanga bongo Yesu.
maloba motuye matina motema nalingi nakumisa yo teza ba jeton ah témoignage ani est-ce que faut y se justifier na mbiso liboso na poto sara na woni muta ko justifier muta ko témoigner le roi molimo santo azate soza molimo santo à continuer comme ça aux amalamu c'est ce qui est important. Venu répondre, soit témoigner à tout moment que voilà, nous sommes là toujours avec l'homme dédié. Je sais que cette émission fait énormément plaisir. N'a pas abonné ni sur Dada International TV. Pourquoi pas n'a les compagnons de Dada International. Donc on est ensemble. Papa Siko attitude nini, comportement nini, oyo, basal nzambe bako zanango vis-à-vis abana nzambe vis-à-vis église. Déjà batu ba lembi, bazo pesa isusu, bazo même lisusu, basal nzambe basé isusu na placité, respecter comme ka musal nzambe bango bato ba polémique, bango bato ba sex tape, bango bato ba divorce boyina po. Non, basala nzamba lelo baza susu, ba on a lobela o ba beba. OK. Bazana attitude o pesa te po to na posa attitude bango te. Attitude bango envers église, to na ngo besoin te. Problème na biso ezali et sengi ba bongwana nde. So basi siko bongwana ba ko bazongi ba chrétien authentique, bazongi na ba balandi affermissement, bazu ba enseignement. Mais ba on mériter ko za likolo te. Église yango ya luko eza bango ba continuer. Choseaki nzambe fo bazonga. Le roi de l'église na bango ba na droit batika la wana mais ce que c'est un nzambe faut pas zonga na ban et ça l'a bien. Et puis ce que je peux demander aux enfants de l'Éternel ba na nzambe ba na Yesu Christ ezaka ki ceux qui pasteur mutabenga yo kolonga zalaka na kati église mais ceux qui Yesu mutabenga obimat po Yesu place ngwa zate Yesu sa bima yo tikala no lugani bima sam comment on s'appelle na SM église Christ maison à partir SM aux ana capacité retourner molimo santo aye biso sko orokeno sambela wapi à part église Christ maison no parce que place no reko sambela donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup papa olobelo moroke ba o ba beba c'est que ya malamu bazali là. Il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Baal. Bazali. Donc on a 7000 là non. Te bazas ko problème on les anini. Bazon élevé te dédé balingi médiaté. Mais je fais partie parmi les 7000. Attends, ba boinga na miyebi. Bakiselanga. Azarate, yemo bazate, bango ebi baate. Bakiselanga ta pasteur de la foi. Bakiselanga pasteur de la foi. Campagne tozaï na campagne bananjili bo. Mona nte pasteur. Nazaki invité te. Bon makambanza mais faut pas inviter. Soki na yebi te na oyandeni. Ba fiche bande bande ko tambola bino basali na carnaval kuna na. Oyebi soki ba yambi mosala nzambe na qualité d'un serviteur ba yambi nzambe. C'est ce que dit la Bible. Parce que soki na yé sans invitation dans sa place ni. Te ba bande ko respecter so za mosala nzambe ba pesa en place. Moi j'étais là, on a été vraiment bénis. Ndenge pena bo moto soki ba visa ki évangile selon au bengami. Ba c'est que l'ingel ba ki ba reconnaître grâce nanga. Voilà. Et puis naza marambonga na bénéficier ne sikango. Parce qu'il y a une grâce na yenga pe na obikango mais arrivé na nga ils appellent bénédiction pour na bango et na lobité ke baboyaki mais tant musu basala ki saturé donc il ngelo bateke to boyaki donc o eko yamba la simaso que to invitation to za la wana pour continuer musala nzambe na ko témoigner ka yé pour les moments on so baye bana na biboye c'est pasteur de la foi Jean-Paul Mayata ngai elonga na ko témoigner na biso bato to yeba na tan internet biso se bato to kangamane to profiter na grâce bobongo na siko bosa ameli lobo ya loba botosa liloba wana so botosi yango borobika so botosi yango te borotika la bandimi na ye me ya kilo la bino mokeli felo heureusement toza biso nyoska na lola papa to komi na suka un mot par rapport à émission lelo et puis na basal na nzambe na bana nzambe o ba tapso déjà bana nzambe bobima na beglizo yesu azate beglizo basengaka offrande à Isaac bobima parce que offrande à Isaac epesa maraté ba consultation prophétique 10 minutes 200 €. Mon milo Joël ozala nango Joël oza mutu mo bena kopala raote bima na beglizo wana bongo est-ce que ba ke consulter na nzambe batu nde bazaka na posa ba ke consulter mosali na ye ya ye nzambe te donc batu bazana posa okabambongo lolenga okabambongo musu yango wana. Donc, il y a un message de la part de Dieu. Il y a combien pour un message en Zambé. Ce qu'il y a un bon pour ça. Donc, allez-y comprendre que il faut éviter tout quand on Jésus-Christ azali. Ce qu'on a sur ici qu'on que alliance wana ezaya ko batailler sur ça na kati tikala wana ko bimate. Donc, tout se préparer pour na makamamune nkola zo zela biso ezali rendez-vous ya lola. Alors, pour te reçu rendez-vous la photo qui m'a via Masumu, via Ekobo, via Lokuta ya Koina. To se dépouiller na molimo na elimo pe na nzoto wana to weba kozala sanctification nzamba lola pambola yo na ndengo bengisa ki biso na émission ezali si na reconnaissance que Dieu vous bénisse. Amen papa na assez prochainement na obenga papa
papa pour nato solo la to e ba ndenge ni tokoki ma vie ko bo voilà c'est ça et ça ratere au kokate on a le bela banane te yo za échantillon même l'église c'est pasteur mais comme on va faire on va cause ça biso bon ba sala biso ne to sala bango ba sala biso to sala ba sala jugement ezali. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Merci beaucoup à Fabienne derrière la caméra. Merci à Beka Kilombo. Merci beaucoup à tous les abonnés de Dada International pour la confiance et surtout pour la considération. Merci à Fofo de Belgique, Fortina Boulet, dit ma fille. Merci beaucoup Samantha Bolongo, donc à Android de Belgique, l'homme de Dieu. Merci Bolongo. Maman, c'est la 100 €. Donc je te salue mon fils. Merci à Rosine Kankou, Balobi Rosine Kankou, la maquilleuse de luxe en direct de Belgique, ma grande famille Kanda Kanda, Fatou Kanda Kanda, la seule qui me reste, ma sister Princilla Kanda Kanda, maman pasteur, Ornella la vraie, Chaco Hortine. Merci beaucoup. Nabino Nyonso, Bolingara Biso, Nathalie Capitao, Aimé Koukou, Yassamen Koukou, la Dima Bilama de Faras, taille américain, Balobi, le nécessaire Dada International de la part à RK de Bruxelles, René Kabassé, les Bradis, je te salue aussi mon ami. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Au revoir.